Bonjour, merci beaucoup Bandeko tout. Bozolanda biso à travers le monde. Ken Piana, Mbanga Danger, Ken Piana, vérité sur vérité. Alors, Bana Congo, Bana Brazzaville, Tozo Yambalelo, honorable Lobeso, animateur Oyo. Malgré Bana la Samba, Bobo Sanara histoire, Bana la Samba, Bobo Sanara ba bien fait, Oyo ba artiste, musicien, ba sa la rabino na wenge musique à maison mère. Tout le monde a test les cas na katia wenge musique à maison mère et belé bo perda contrôle. Alors album Tozeli pendant 3 ans, album des albums Outiko Bima, Flèche Ingeta ya le roi de la forêt. En tout cas, Bandeko Bayo comprendre que Lobeso Azad doyen, Lobeso Erami Benga honorable, c'est que Moutou ya Lobeso Salaka. Honorable Lobeso na habité so koya. To solo la moi mouké parce que balobi yo muto simbi animation pour le moment to eba ke ba diversaire na wenge musique à maison mère ba yakina timayebo mais fin de fin Lobeso yo nyata bango film na suka film parce que disque ndé jugé biso lelo. Honorable bonjour. Ouais, bonjour Ken Piana, pito pas les mots que côté mon boulot, pito pas le côté na ma réunion, tout côté na gouvernement et côté na ndoule, côté na ma famille et côté na football. Na bandina nous copeso ba remerciement, félicitations pe na musalo sali quand même. Merci beaucoup Ken Piana, biso lamba rara, to pe sabat balia subat babi ke Lobeso lambi ki to que ça n'a plaisir. Lobeso oza émission pito pas les bandeko, bazolanda biso belé Lobeso. Otaki kalate kolata casquette ya mawa, casquette ya kolela, siko na moni elonge fungwami quand même. Ken Piana elonge la toujours bien, tinga na mona nzambe, na nelonga nzambe, elonge koza na mawata, même yemo le fils de Dieu. Azara peut tenter, ba memara etili ko na ngomba mo boye. Babi na ye Satan lobi na ye fuka melanga na pesa obo konjase na likolo. Tona kata mokili leo leba il faut ondima ngo kokuta na pe na makambo na vie Ken Piana, il faut ondima ngo. Vous comprendre. Donc ezana ngo makambo ka mote ya ite ke lungama watonde ni terrain. Na ta normal. Merci. Merci Lobeso. Oh noko mais noko ya noko pena ba ke na obstacle tout est la ramontu na vie. Mais yo c'est comme si devant ba adversaire boy Lobeso ko ta moi panique au perdre moi qui noko. Ah Ken Piana la perdre qui noko ndeni. Oh noko grand noko. Tu n'as ça au grand noko za kutu ya mafiosité. Adversaire ni nango ngasi na banga na mboko nga kuna sala ba défini ba télévision ba kima ba TV ba raté yo lingi na pito pa na sala ngo sushi yo na sala nga papa pimbo match na sala papa pimbo na commande de papier duplicateur ridi maswe maebi gel temtem ba ebi ngo ozo comprendre ba bodak tuke ba ebi ba $7 mokonzi ba ebi nga na banga adversaire nga na banga na mboko yo mona tema mango changer na ba bana o ganga trop Funya tete batumsu bafana na bango calme ba osepelisa batu makambo eza déjà comme okena bandenge moko boye ozo comprendre ya makambo bateke o elongi manga na banga ka mutu tenga na adversaire ti ba adversaire na bango eza bango moko ngati nga pro adversaire na nga fo na tete ya bien faite vous comprenez nga na adversaire te nga Lobeso na monde à part nga na boka na ba krina kimongo so ibo boye Équateur mobimba na yebi nango vous comprenez tala Équateur yana capacité mboka mobimba donc ce boboyi ko binango Équateur ebina donc na banga raté que on a banga adversaire Ken Piana ngo bien en tout cas ba tcha ba chuba ba yebi bana kitambo ba yebi na temps wana tekane na to tangola ba Joel Temtem beridi masweme ba Gelo Cherokee Boss Farel Mbemba ba Goche mascotte Hollande grand Boss Farel Mbemba Goche mascotte Toka ba combo banda kala kala men ça Kinshasa na landa qui joue na pito pas avec les actions qu'il est en train de faire en tout cas c'est bien pour Namboka bon on est bien ba prêtre solo bango. Merci beaucoup Lobeso awa toko lobaka vérité yo na ben honorable parce que en dehors ya musique mutuno et fonctionne à moi trop. En dehors ya musique mutu ya Lobeso et ça la rappelle moi trop. Alors Lobeso ce qui n'a lobby moi panique muke et ça par rapport il y a jour il y a test il y a des qu'on a biso peut-être Bercy
oyo peut-être bana la samba par ignorance babeta epe maboko que non bazo dégager le beso jour ango et ça là que okoma que bandeko oyo mesanisa ko binisa bango trop dans la samba babeta maboko que le beso longwa Ken omoni émission Pitopal yo Ken piana mtusala ango danger bon j'ai expliqué pour une réponse n'a que nana explication bat bola ndanga bien émission Pitopal na habité ce marque Pitopal les a yo wana habité na kota na muzindo mais tu bi Ken piana likana la nzondo TV émission Pitopal vous comprenez au moins ils sont mukolo TV wana abi na Ken piana je ne veux plus ton émission ici wana loko lobati danger vous comprenez on est dans un te kindo kité ki maramu ke non mutaloba ngo physiquement que non Joël Temtem na ligne kota sur le pont nga te au moins les gens qui étaient venus ce jour et là on maramu te que envoûtement te ya ba si bena batu que non bobo ya ye au moins ça bandi ko boire bobo ya net ngai sikoyo na ko vanda te na ko utiliser batu na kingabo to na kasavu buto na lemba to na bandalungwa na ça batu que non lelo ne boya ko to na beta musique to ko to na sa répétition bobo ya frère na ngai bobo ya collègue na ngai to boya so na ndo boaka bo sepelaka wane comme théâtre wane comme théâtre photo tique la ba $6 wane comme théâtre photo tique la ba nani ba président Esobe nani bazebele ba sai hein bazebele zo comprendre ngana ko so moi so beta musique na ba ke non muta o sepela o Joël Temtem ayebi nga to eba na ye to mona na ba kilote to kabola ba Thompson na ba kwanga yeso azo sepela ngana ko ka sentiment ngai funa beta musique ba tmo ba uti bandundu ba yebi nga ite a sepela matia ba minga mbongo na senti ke bo rekoti lubeso obike makilana ezaka obike obeta crime obo na vage na kati ya bato ebimi na disque te me binisa Congo bayebaka soda soki akolso na bambuma ano beta wana ale tambola mama ye tambola tambola ya ye tambola tambola mama yo tambola tambola mama o tambola eloko nini elakisaka soda tomake na bambuma eloko nini elakisaka mwasi akolio na bambuma eloko nini elakisaka nzeto ekomelio na bambuma grâce babia totala yo mbuma liboso mama ye mbuma na nsima mama aduwarisho mbuma ya mbongo mama ye mbuma na nsima bibi chamala yo nde trikajo. Merci beaucoup Lobeso malgré to boka Ken pianelo ko nyela saka nzete koli danger mais mais liboso na bambuma tale na sima na bambuma to beta cri ekota kuna disque te me bato bintala Ken fana tika na si sa réponse à question tout nga ya toza presso moi mukolo wana na isepe bato na la lettre na bato ngana obwaka kribino bo bananga bima danger na ebisi bango ba bossa na makambo avant Ken ngana so na koti ngana kota wenge na 2007 danger na ba août tia bataille ko vanda tina novembre ba relancer biso tia na ba novembre ba 2008 ba juillet ou septembre ba 2008 biso to yo bima na ba frère na so ba ki balongo longo on comprend siko yo kate bato bossani ke na banana na 2008 na bimaka wana ti lelo lo besa sepelisa biso bato ba bosana ga yango mukolo wana babinanga o kindoki te bima na bisi batu bino na bino ne ba mananga na bima na comprendre mais bo pesinga makasi bolinganga pour Ken personne mutalingi yo babi celui qui aime bien châtie bien on comprend on a baza bana wenge musique maison mais ngapelo beso na ba fanati ba fana ba ka remplir parler da ba fana misete ba fana ya wenge musique maison mère donc ngai faut na sala ga musala na sepelisa bango mais par contre ne défaut na na vie na nango na lingate mutu achanga musapi na lisoso na comme na kanda na perdre mo makambebele en plus il défaut musupe na ko ke no benga te ke na benga o gelo mo Cherokee o Joël Temtem o Eridi Masweme o bienvenue Masweme bo sangselanga ba petit ba kitana sama ba boya ba collègue na ngai ba petit ba kitsonga na ndiko boaka ba kribino bo bimili boso te to ba blague wana ba passeport na ba visa so to robeta concert na
bandundu baye pe lisusu oyebi ke ozopesa Liévin Kasese na Didier Basse ya kanda parce que balwa 300 moto Didier Basse ya Liévin Kasese basangana eza normal ba Liévin Kasese chef coutumier voilà où tu as fait la biso avien na bino mais nda loi 300 moto na bande ko na so ki fondende loué ba ya tel qui écrit li fondende na ngingi bango ba boya lo besote basi ba boya bisoti kasi ero baba tu ba sangana batu ba sesi bango sangana ngobi ke Liévin Kasese a loué la 300 moto a loué la été po baya agressé ngata achende Liévin basala kango pona wenge ba wenge ya bango asala o soutenir wenge soutenir te ke o mutu ke boya lo besote Liévin Kasese a kosala ngo bonte na kati orchestre pe mutu mo pe ko sepela te to musicien to collègue mo pa sepela te ke o lo beso azo boya neti collègue ni o to collègue o ya ye lelo ndo boya lo beso te ba sepela nguti yango na suka kanda wana okembandaka kokuta na ba ancêtre okuta na ba ancêtre na mbandaka après test no oh wala na mboka na ngai nde bapesi yo cri balobi kendeka na cri moko ya fumbwa kendeka na cri moko ya fumbwa komema de cri te bwaka cri wana moko biloko ya nango ebele mfumbu ele nango deja na kati ya laboratoire mfumbu ele na kati ya tiroir yaka ke obendi otali ke no na minute oyo tosala nini makambo na yo nabi ke no mbeli yanga fumbu ya yo fumbu ezaka ebele ti fumbu ezaka ebele mais eloko ekataka yalaka moko mbeli na yo fumbu ya José Makila Sumanda engwaka ye on comprend donc tant que n'est palin babi reculer pour mieux sauter ou même à Mamulili il faut aussi son Mamulili tout ça quand na kata fumbu ana te oka ba personne pas réponse réponse sine tiandeni réponse na tike mutu alobi kata fumbu po batu baliati mais ndeko moko pa conseiller batu il faut ko lia na ekenge po emso eza na poison to ko lia na ekenge yo oyebi ke ndeko moko apesa la réponse te wana frère wana cri ya collègue nanga azasko kombo nani collègue te yo ebit webi bongo na sa tanga soka kombo po esani ko efutani epese ba cri collègue alobaki ke non soki balobi batia bino fara far basombelo cercueil déjà po jour yango okufa basombela ko deya cercueil ozobanga mpe collègue yango makasi akoloba bongo te so alobi bongo seke jour amela ebloka makasi ndenge ata basuetaka liwa mutu te mais yasengaki soki balobi grevi futila tiala semie asombelo nanu cercueil avant ke basalisa bino affrontement bapele nga cercueil bakotisa na kati ya kesi nga lobeso seka yeba nga bien te towana biso na wenge kaka towana biso na wenge ken omoni wenge towana wenge alobi bena bonga bapele nga cercueil fo bapele na cercueil mpe bana mokili momba mpe bayoki yango mais balandi ezala makambo ya tv bomoni question oyo koto bapele nga cercueil so nana répondre yango nalingana ya shio na plateau danger nafanda bina réfléchir oza comprendre omoi makambo baloba na ntango abiki yo basombele cercueil akotisa nga lobeso alobi yango bien yo tozoseka esali bino plaisir mokili mombe esepeli ndenge alobi na tv ke sikoyo neti lelo so neti nga lobeso na daye ye aoya matanga nanga to ya matanga nanga te omoni bato mosusu nde bayinaka bango na mokili yo bena oyokuta moninga na orchestre alaki avant yo donc yo komona babuli ke non lobeso a existé sous-te otenir bamoti ke non basombele cercueil bakotisa ye na kati donc nga famille nange perdre ngai mpona sentiment na yo osala ntango mosusu mpo osala no 20 ans na wenge te ntango mosusu osala no mpe 15 ans na wenge te donc oyo utilize bamo moko boye ke basombela nga bena cercueil bakotisa ngai bato ya mokili nalonga na manete bato ya mokili oyo banolanda télévision so bayoki yango ozotie téléphone ouvert nalobi na bango mpo bato bayina ye te bato baconseiller ye baconseiller ye vie et à la bongo te nga za ennemi na yo te frère je ne suis pas ton ennemi et je ne le serai non plus jamais dans ma vie ton ennemi c'est toi-même na za ennemi na yo te so banda ko finga nga vokota wenge so koti wenge il faut luka okoma famille na batu biso to kuta pe batu na ba wenge to traiter batu façon o te mais elo na loba kaka ya nango gravité so mutu aosouete lo liwa azopesa yo aopesa yo longévité na terre oyo tovandi mais awa booluka makambo bolobi yango bien basomba cercueil bakotisa ngai na vanda so na ye lo biki na papier wana ekomi clay
makambo nyokoli ba G5 onyokoli ba animateur ebele yego kotanga komole kotenga na tena linga ke mingi entre ko de marcassin est grave mi kundulu kuno mi kongo tolia kite simba kotoyo kindi awe mwana mwasi batela zemio. Est-ce que vous allez être aussi que ingeta soye bimi yondo okanga masolo te nga kuna kama nga sina sola na nzambe makamnyo sto mwana esa wango nazanelo kwango elo kwanzambe ngina nelo kwango elo kwanzambe mwana mama tala biloko kene pia na pito pale mwana mama tala biloko mwana mama pezango eridi mazwe metala biloko boda te kuke ba pezango bibi kabulo tala biloko mwana mama pezango trésor rekadima tala biloko yo mwana mama pezango amuselwe omukotona ke omukotona ngasko na binsa ba papa na kesi ko na mona sangisi toute génération confondue na pesi message on comprend mais au moins ba luka makamba tombeau ouvert siko tombeau na ofungola tombeau ouvert tombeau ya tombeau ba bebeli tombeau te ya sépulcre te tombeau ya maka ke nenga ba débat abino ba no leka TV bo déconner siko na no leka oleki na émission na nga na leki na ye na elo ba tocha défi dimanche prochain fara benga le moins makambo lo ba ke no défi dimanche prochain dimanche okunezoya o ba Hollanda bisote zoya animateur alingi ay na plateau na lobeso oye na biki na fei to pesa bino dicté ya te ke lobeso ba comment papa na ke wenzete to comment l'assemblée provinciale au changement de la constitution te bozo dicté biso yo comment we caméra ezo zo o mona manzaka soso nengo en plus to komi to sanini to sololi to solo to sanini to o meti na lobelo na tetina na koma collègue moi les gars na TV on les a pas poème ata ba peso poème moni ata ba bino loba notre père sala prière à notre père so tanga to bosa nango o tata msunze tambila na kata prière tiens moi so na les gars na TV na zwa ki ba expression nanga na mettre en écriture pona kanga ba kima émission ya papi mboma confrère na ba lekala ngo lisuté so ina su chez yo encore yo ngo lukano yo lingano ba makambu vraiment boye pour nous lingano ba makambu yo bangano te na yeko tika sous deux papiers chez yo animateur yo le gâté vo binga ke non ya chez ngai ngai mission nga na boka ba boss ba libéra ngai ba boss ba Madou Richo ba Bibi Chamala ba Fedelo industriel na lingi makama ba mbouye mate soko lingi o banda ko boka ba cri to banda makama dédicacer ba towa oza animateur nga ba animateur komela nga deux papiers lo beso tika merci ngai nasengi débat ezala entre lo beso Prince d'Angola na Bercy Mwan na bengaka ba animateur nyonso Congo te to tika moni eza TVA nga na vulgarité nga na pinda mutasimbo te nga bengisi ba onga na lingi ba onga na lingi ba tumsupo ko benge pe na kolinga nga sa na sa pe des fito de bana été on comprend pour remporter nga pe le monti pour so en même to ça boya soli to sala ngi pana yo on comprend ata mutu mona le kana papa pimbo ma alonga ta fei moko siko to eshi po obengela na koma mutu mususu lisolo eza na ngoti lisolo ya te mona ka kuta na lobeso nda otala baleka na lobeso kuna te loko salite to tika sexa batu tika mutame ma mikumba na mutsa ko sa magam na tika sa magam na yo comprendre oyo nda ko leka lobi lisusu on va écrire, on va parler, on va faire la démonstration des inspirations sur le podium, sur le plateau, pardon. On comprend les années quand on Kobo et moi le ken piana il est comme facile pour reconnaître un trop plus vite rapide il faut les canal TV au boya ou les canal TV au finga au moins son est mutavandi awa to son est exemple na kasavu na so na frère na eridi ma so meto so na so calme batam so batum so ba occupé te tam so bato ba occupé par curiosité on a le beso tam so bato ba tondel biso mais so mo tam so mutu aza ye moko awa les canal venir à côté na lukanda no finga ba sexe ba mère batu oh ngani ya mère na obinga ndengela ko ba finga ba bora ba po ya mama sambwa pata bo weli mbombo finga ba bora ba ta mère bêtise ya mère ndengela ko zonga point siko be mutu wana so finga bongo ba mukimombesa nini etala e merci siko yo mutu lo ba malamu ba mona ndi ba blague siko yo mo ba na
politique non il faut les canate va la saki baza ben poli ba la saki ba on ba yebi ko loba ba on ba yebi ko finga pourtant ngazo finga lo beso bato ba otala finga lo beso villageois a finga lo beso boye a finga lo beso alela mukolo na plateau alela mko na podium ko mninga na ko sa test on comprend mais so na bato que non to so la makamba sérieux makamba normal papa au moins makamba wana na mbo ba na tina na ngoti bato ba na tina na ngoti les gens tout des ba utande ba dirigeant rappeur eza bongo te bato baso na tina makambo te ken piana bato bakoma vivre sérieux au mona jeune mo vraiment alataki sérieux aotonga palin na ye aoluka za kende boulot aoluka vani mona kwa mo abeti mo eloko na malila zongi na palin ana balifanto na vani la ndema mboka ndenge zo kende po mnyoso to sala iPhone na mboka ezana nou bien koma biso suko to beta makambo kara oleka na TV 20 na TV vraiment boye oye na grimace na TV danger grimace na TV donc bandi ko finga lo beso ozo fi donc tioza ka cheo na palin ozo kana okunda ekutu tioza ka cheo na palin yobeta lisolo kana komboka lo beso amen il faut luka e bo luke bo solane bo tuna ya siko lo beso siko mabe na maka zo ba ke non ba sombela nga cercueil ba changa en tout cas ils a rien ils en ont rien ils en ont problème ils rien mais bato ba kumisaka biso bato ba komisaka biso lelo ba star ba yoki message nga ko toza ko apprendre nga so lo ba na bongo so pe na lo ba bongo ah frère ils a rien merci le beso Alain Koulo landa biso Cardozo Mwamba landa biso balobi aweza hôtel Cherokee mes condoléances na PDG Cardozo Mwamba wan qui dans l'homme aux blé le Bill Gates congolais pourquoi pas africain qui pouvait oui à perda qui papa Bokilo papa donc on est de cœur avec lui quoi donc on a za mutu mbongo ya batu nyonso jour pe simba ke lo beso ali ken pena yo buka na te na yanga bo lo beso to ke ne kota wankena to be na mo loko mo we so ka za na buaka bakina kiluba nenga na bua kele loko mo ko na sele ya kiluba etika la bena monument seconde désolé ngana langa na boka merci Five Congo Alain Mukulu Gauthier mascotte Bibi Chamala ya Mamadou Arisho bolande biso a to za espace ni to l'émission à toi Cherokee hein balobi ba bien donc dégâts seront l'équipe par l'avenir landika oui tout na Lukando sur Birmanie écoute ba PDG Philippe Lodiba la technologie moderne danger ba yebi yango ba trésor kadima ba Bibi Kabulo vous comprenez donc ma solo base na soy na makambo ni na critiquer lo beso na finga lo beso ozo comprendre au moins na mwana mukaya beto libanga mba merci Mirai Konde Kaviara Mirai Konde Christelle Blancho merci à Richard Amelin Carlos Kabasu Gaël Ngeso Trésor Ngeso papa Napso Sasungesu Ozolanda Sona Brazzaville merci papa merci Angèle Moussoaili Koko Arafat ingénieur Aloïse Moussoaili qui sont à Moussoaili Bolandi Biso bébé Esther Makizembe Roger Lumbala Pirveyo Yebina habite so yoko suksa pena mabanga ponga na suki na nga nga suki ya siko nga ifuna sala e moko nango nzambe biso nyonso ne metre 40 metre 82 konanga de metre sole otata héritier bidi vanité de vanité tout ça passera glodi ponda glodi yangu te akitoko kutango toko kende toko tika toko kuta toko tika nyonso bande konanga kitadi yo ngoya o kitadi alino forme avoir des habits rouler en carrosse avoir beaucoup de maisons même beaucoup d'enfants que mon kola souka bako kunda yoneta na 4 mètres carrés là-bas c'est l'égalité glodi pondae moninga na olela kene pena na olela bande konanga nyolo yakae fedelo industriel malata langie lili bela na olela yo Patrick Kimbuta ngino lela Olivier Kimbuta
naolela Olivier Ndombasi pembele pelustore ale Patrick Kimbuta mama Patrick Kimbute yo Kimbuta papa Igozente kata mfumbwe wande makambo baby na kata mfumbwe mama Melina ya mfumbwa ya Jose Makila Sumanda Melina ya mfumbwa ya Sedola Mokonzi yokasko danse ya fumbwa ngosi kata yango akati kuna akati kotoyo akati bete abendi kotoyo akei nango fumbo yayo melo yanga yalobela zokata nazokata fumbo yayo Serge Maloka te detenda le pétrole papi boto le noble papa akata mfumbo akata helikata mfumbwa Abakati mfumbwa Melina ya fumbwa ya Jose Makila Sumanda Voyez Mbappé créer un collègue non moko ya tokolia na ekenge faut la vendre na kango bien yaza moni ala ba nuance makasi moni crine so zolingo bo il faut concentrer on so bo on peut bien te na TV peut ko sala pe nti moi genre mi bo site de Londres welo ne moko ne na kangango moi makasi anakenda kina fecha ba bexi bandeko on a défaité on a pesa ka bexi bye Mamu Genge, bye, Zeka, bye. On a venu donc une time. Merci. Mibo, Sita de Londres, l'homme de tous les défis. À la division, on fait si ma moto était Kai Kaimbe. Ma moto était nga lingana bois kande ba krinde. Danger. Lingane na bois ka ba krinde. Yo sala misaki na nga sikaki ba misango bongo. Il faut de boire à Biloro, de boire. Oh, Mikele, oh, ma. Attends, on a eu ce combo canaï. Mon ne va finir en village, en village, je suis allé en couteau. Ça qui n'est à quoi en Zombo, na Mikele, na Kati. Oh, Mikele, oh, Fedelo Bangoya, oh, Male Bodino, ise bao manao, Nyangona kobo manao, Iso banaba ya male, Tobale tofoko chekiso, Mikele, Fedelo industrielo, Nafeka bakande montona limemia liotoko, Nafeka bakande montona limemia, Mamadou Arishoto tombola maboko likoloe, Oye, Tobalansa bangonyon so na seo bale, la sengia malaliko, Mino lele yo Mfrakilanga ordre nationale bale la sengia malaliko ngoya koti antembe na ngama ayawa amona ngoya koti antembe na igwe memanga libo solo beso ale mama memanga libo solo beso aole kaboye banzele aobenga bango baoya nolote natika na boka na boroya o eza ku kala tona yaki la besa wale limbombo wale mama wale oyanga wale yenga uti kobota o akota wale kolia komela na na kata wale batoki selema ya moto babeta libumu bete mai aoboya auti kobota tute mai aoboya auti beteke musengo aoboya auti kobota tute mai aoboya auti kobota bete mai aoboya auti kobo nakitoki mos kwanga na dendo elengigu nakinga bwali boke mbisi ama elengigu nakaluka mikebuka na kwanga elengigu alekpum wale kenempiana wale inga uti kobota o asala wale kolia komela na na kata wale batoki selema ya moto abeta libumu beta mai aoboya auti kobota tuta musekwa salaka Charlie James le patron de lui-même na bosanité matete climatiseur batunyo so ya kingaba bambote honorable Gérald Chekoko Mulumba ya Jose Makila Sumanda Ngbaka Baisobolo venanga Willy Bombito wala nke mongele tafe Jose Makila Pichu Bolenge Yoma Pichu Bolenge honorable Ngeli Photo wana babokulaka moninga zaka na entouré na babokulaka Général Etumba Général Ondekane
Général Ondekane, Joël Temtem na Snabouaka, trop wana ba base. On va point. Général Ondekane Soumeliko, le vieux bon année Nkoinyama. On s'en va prendre. Donc moninga za toujours mingi na kati pene bokila lokondo bodaka tukeba Yannick Kiabos. Moyo ndongo vanela comme Mamadou Richo comme Cardozo Mwamba wanki na l'homme Mozeble les Bill Gates congolais c'est qu'intérêt et bimara. Vous avez un point. Donc ce côté moi bi que intérêt et na ngoti. Tamsu intérêt za mbongo te ken intérêt mso obenga peso ka conseil. Habiter lo beso so la boiti. Qui est le pétrolier et les intérêts, il y a là. Il y a un lobby. Qui est le pétrolier? Non, le papo na yote. Non, parce que pour n'engager si l'on a mis Mikolo. Intérêt plus intérêt égal intérêt. Alain Moukoula est bien. Malgré la marque à Titonti, mais Alain Moukoulou, Kati. Malgré la marque à Titonti, Alain Moukoulou, Kati. Voilà. C'est bon. Papi qui colle la machine tabac, il faut soigner na ba vie. Il faut soigner na ba base. Na base non soigner na ba vie. On peut rappeler au mot mais au soigner na okaka. Donc un s'appelle Ken Pian. Pitopal est toujours en avant. Donc l'an 2015 c'est déjà à l'horizon, c'est déjà donc suis entré en toute merveille, en toute bonté. Donc Nabi qui est plein de bonnes choses pour cette émission. Toujours Pitopal a un impact na ngo. Na vana bena na pontu non na tche to tche bena beto bato c'est gana total maramaken piano. Big Boss, le roi de la forêt, Montiter. Les patrons de l'Obesson Pota. Bon dimanche Bisiga Zali. Bon dimanche dans les doyens Alimbo dans la main de l'or, il y a Polycoré, Kinsantina, Tadé de Montrikile, Café Room, Miel de Sang, Héritier Gouti Watanabe, Olivier Razalokula Nyango, président Bodis Mfumo ya Boala, Mfumo ba Kongo Mwana Nzambe. Bon dimanche na bino nyonstu, ba collègue na ngai nyonstu ya ba animateur na pesi no pe bon dimanche na bino. Bisika Bozana Katsaba Palin. Merci. Système Awale Ken Piana. Quant à moi aussi de vous remercier. Merci beaucoup. Tous ceux qui ont merci.